Pour au bano ka sekele to soit na téléphone na biso na oya kanse on dit mais hein. Bon, Nazara qui vraiment sûreté, mais tant on a moni au qui sur le terrain, vraiment na sepeli makasi. Est-ce que au mona ka penza ndeko na mwasi na libumwa zemi ya Élysée? Na mona ka yaya na zemi. Yaya liboso, ya mibale, ya misatu. Ba wana nde bango wana nga na memaki tango wana na za jeune fille. Tango yaya kozwa sikoyo na Israël, nga pe sikoyo na komi na ndako nanga ya libala. Mais na zemi Israël na muni. Na zemi pe ya Élysée pe na muni. Kutu mokolo yaya bota mwana ya mwasi, yeba mutu azaka na mwana mwasi te 4 mibali mwana mwasi ezalaka fête. Na memaki na Nzambe. Na Lusambo ndenge ni. Bon, na memaki na Lusambo tango tofandi na ye ale ya Israël aye. Ta ya Israël. Ya ki liboso ya Israël aye mutami bale. Zela na mema bino nde na église na place nga na sambelaka. Yango na memaki bango. Église no ando sambezani. CFMC. OK. Donc yo posa CFMC. Non bitumba ozo bunda mutalibanda zate donc bino na bino bato ya CFMC. Donc zate ke pasteur moko neti azo bundisa bino elibanda donc zaka Rachel CFMC famille na mo ba CFMC. Même ndeko na mwasi pe mama le ya CFMC. Te yaya zana CFMC te azana catholique. Kimia Rachel ndenge zo loba wana. Yo banjo mema na CFMC. Da bando kende nde makambo ebandi. Likambo liboso eza yo moko mama leki na obengi yo psi Rachel. Mwende ozara yo za mwana famille ote. Papa na eza David Olangi. Betela biso nanu yo muto ebili sola papa David Olangi ndengi bayaka kotikela bino Rachel to yeba. Iboui. Puisque ye Rachel on a ko sa na bar. Pardon? Bandela kota. Pardon, bandela. Pardon mama nani. Bandela no vocal wana. Rachel ando sa wapi? Abana osa na bar. Carte de naissance na ye kokyo zalepana na maboko na. Aloba na ko loba ye moko na munoko na ye. Mama Sephora tikala ko ya ananda kute. Oto. Do na yebite soki na ko yuko loba nini? On dirait ndoto. Ezo pesa ngai somo donc nazo comprendre te ya quoi. Ni nango yeli ngai. Donc nazo yonde mto memi bere. Ngai na ko yuko mema bere te. Makambo yo zo loba oyo. Papa Paul David papa na yo, mama Sephora mama na yo. Yo zo yango wapi? Ona lota ki yango na ndoto. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes. C'est la princesse, la vôtre, maman Tiffany Mokwa, ici, na Brazzaville, précisément na Point Noir. Na Point Noir parce que nous voulons servir Dieu. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mba mungu iko wapi? Nazo zelande komoko azo ya awawa parce que tozo mona affaire pasteur Paul David, il y a CFMC. Na entre guillemets Rachel Élysée oya bimaki apparaître à za mwana naye. Voilà, donc et ça vraiment la toile et puis et ningisi batout, on ne sait pas où qui dit vrai, qui dit faux. Alors comme ce dossier a commencé ici et bandel de awa na Point Noir que la fille ou bien la sœur Élysée Rachel azaya auteki awa azaya Congo Kinshasa mais baza awa na bandeko na ende bayaki awa dossier bandeli awa bandé na Kinshasa te. De photos zonga donc avant de bien sauter il y a un adage pour bien mieux sauter ou bien sauter il faut reculer. To reculer dans to zongi na Point Noir. La princesse na muta ba preuve. Ngala ndimaka boete. Il faut preuve à l'appui. Ya on a ye awawa
na surprendre d'ailleurs son frère na bengi albinanga to kutana isinga na kita na taxi ba kitinga awa nande kwa caméra donc to surprendre mutu nyonso tu photo metka ko analyser likambo to tirer vraiment vérité nango eza wapi na ko suki sangwa wati ngaso bozana na kitisa zela na kitisa pona lo ba bien ngaso ki na bandi likambo na suki sakango awate eza te kaka to yambaki Élysée to ki aloba po bisika bakende ko botela batika ki na basenga na sayaki te bisika oyo wapi ba yibaka ye nga na zaka te bisika komela na point noir nga zaki te alors fona le bisika na nyonso tout pona zo preuve c'est pas seulement rester devant la caméra recevoir les gens des audios et dire des choses parfois ils ont cohérence alors l'investigation c'est mieux na msala na biso ezaka te to vanja na poto kaka Elisa lobaka et qu'on n'a pas ces droits-là d'écouter aussi les autres. Étant donné que nous avons donné le micro à Élysée Rachel de parler, alors le métier nous oblige aussi donc à ce que Toyoka tous les deux côtés. Mais sans plus tarder, oui, je vis déjà, je ne sais pas. Voilà, Azoya déjà. Voilà, Azoya. On a évité ce caméra. Voilà, on a évité. Il est là. Ah, il y en a déjà. Oui, bonjour. 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 Boni. Naza bien. T'as la non caméra. Voilà, très bien habillé, hein, mon frère. Merci, pareil. C'est frère Israël. Donc, yom to benga ki ngala téléphone, c'est ça? Ngam to benga ki on a téléphone pour ya ko découvrir vérité ya makambongo awana. Point noir, c'est parce que Elisa Zalaki a un point noir avant à Komakuna na Kinshasa. Yo zanani. Ngana za grand frère Élysée Pop, yem talandi ngana sima. Merci beaucoup. Toroyo kabatunion surtout. Mais na suka na rolobela bino oyo ngana constaté après réalisation na nga ya documentaire ou ya preuve à l'appui. Sans plus tarder caméra derrière mutasimbe so caméra vraiment topesi ba merci belé. Azo Sungabiso c'est un frère, c'est un ami d'ici. Yemuta alobi pena la princesse na otika tengamo na koti pe likambo et longo na to mema likambo kati na suka parce que tokoti kaka na Kinshasa te toyo kaka Élysée. Toyo kaka Élysée. Chaque jour aller à pour nous te faut kapendunda olepe moi soso olepe nin mais obi que frère Israël ce qui vérité ekobima na konote ngana regretter te vérité zali beaucoup na ba opinion so ce qui na bengisa ki okita c'est pas pour découvrir vérité nyonso ndenge zali je crois bien que au CP na vérité ka ki pe na ba chaîne mususu pas seulement chez moi na to landa ki na ba chaîne mususu oui na les gars qui na ba chaîne mususu contenu à ba émission ndenge na tala ki ndenge bazo loba yango na leka ki pona toujours ko loba vérité makambongo mais na lingi nanu avant to katsa na tu na yo awo tozo kendisko yo wap ko ibsenga na kita to kutana awa tozo kende et pas mère aleki na biso bisika Elisa Komaki avant ka koma yemoko akomelaka awa pa mama leki na biso. Est-ce que ça peut na journaliste mususu déjà ba kiti awa pour na kozwa ba preuve mususu to pour na kutana na bino parce que makambo ibanda qu'est-ce que ça na bat mususu ba kiti te eza na journaliste moko ta kiti awa sur le terrain sauf que yo na moko abisanga ko kita mais nano kiti te mais autres années sur le terrain ezaka yo c'est on a bino zanini et c'est on a biso d'abord ezaka komona yo c'est parce que otiki bas activité na yo ndimi ko quitter Kinshasa ko ya na point noir eza facilité et c'est on komona yo c'est parce que tu dis que vérité ko découvrir awa tout le monde ba kozala na joie ko yo kango. Merci, à suivre. Yo fan d'ailleurs tellement et ils allaient bien habité sur ndeko Israël la koki ko le kalboso ndeko voilà na biso caméraman na ko le kalboso yo ndé muto ebinda quoi. Est-ce qu'on dit même peut-être on a besoin que on dit même que non parce que ma solo oyo to sola lelo il faut la vérité pour ba na nzambe ne ba Hollande. Tu comprends? Ba na nzambe ne muto ba loba. Merci ndeko Israël. Tozo koba, tozo continuer, tozo kota. Merci. Et c'est pas na yo ndeko ta ndozo la kisanga. Na kota ka boy. Voilà. Nous sommes déjà ici. Tokomi awa aweze pana nini ndeko Israël aweza pa mama leki na biso bisika wapi Élysée
avandaki bisika wapi ye mutu ayambaki Élysée tango Élysée ayaki na Point Noir. Voilà. Sikoyo yo mutoko kuta inception na mama leki ponga na yebi penjate caméra na biso ezopusana. Voilà, ndenge na ibisa kibino, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ça, les Cambo, ils ont touché Église, corps du Christ. Ces derniers temps, excusez-moi, il y a trop de problèmes dans l'Église, il y a trop de problèmes. Ça et là, à Zate. Bah, le bien Zate. Voilà, il y a trop de problèmes. Espérons qu'Aza là. Aza? Azoyaka, ok. Voilà, trop de problèmes à l'église. Alors, les Cambo, ils ont préoccupé biso ba chrétien. Ils ont été katobé taramaboko, ils ont été tout sepelaka. La princesse n'a pas dit non, faut na comme à la pointe noire. En pointe blanche, donc faut na comme awa. Na kole kabisi ka nuance to ezo singa dossier oyo vraiment na à cœur et comme na maboko nanga. Place nuance to bilo nyonso bozo luka et comme wana tokozwa ngo toko mema dossier oyo et aboutir jusqu'à sa terme. Donc comme jusqu'à sa fin quoi. C'est ça. Toza pas ya maman le toko tanandako. Je ne sais pas est-ce qu'il y a la lumière. Elle est là. Oui. Tozo poussana nandeko caméraman. Nazo continuer toujours au PC merci. Yende mutu azo sunga biso tokota. Voilà. Merci. Je peux hein. Merci beaucoup. OK, nous sommes déjà là. Tozo c'est la maman Leki. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya Bison Zambé. Assis sur son trône. Bandi ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Elle s'appelle comment? Maggie. Maman Maggie. Maman Maggie. Maman Maggie, vous faites au comment Pointe Noire, au quitter là qui peut pas Maman Maggie. Oui, on a comment qui n'a quitté là qui toujours awa. C'est parce que na Point Noir, tous les seul maman Isaac Kakaye. Mais si nous autant on te comment mto
ayambaka biso. To ba interview na biso na maman Leki. Po yende mtalo kwa maman. Voilà. Ye mtazalo kwa maman. So qui aussi na yende to zoyo. Na habite est-ce que ça va? Bozo banga te po obanoka sekeleto so na téléphone na biso na oya kanse on dit maité hein. Bon, nazalaki vraiment sûreté mais tant on a moni okiti sur le terrain vraiment na sepeli makasi. Est-ce qu'on dit mais non que là na biso que non ça la be fort na ya est-ce qu'on dit maki? Bon, nandimaki mais pas tellement c'est parce que aux moto tant on monsieur sur contre-temps et surtout que aux servante de Dieu et tel que comme on a le dimanche aux aki moto moi c'est dans l'église peut-être aux aki na programme ya côté ya mais au tiki yango yé quand même yango nazana joie ndako toye buska yebiti mazaki informé. Merci beaucoup. N'habite tout ça, le to na kacha. Nandako. Voilà. Oh, papa P. Namon papa. Bonjour, bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Oh, mon papa, donc mon bali ya maman Leki. Boni papa. Malam, boni bino. Malam, papa P namoni aza surpris pour ba. Oh la princesse te. Bon comprendre voilà tous kasi kiti poto beta masolo on a yeli awa. Merci merci. Fandi na kombo Yesu. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, très chers et fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ, ceux-là qui aiment Jésus-Christ et de Nazareth. C'est la vôtre, comme je disais au départ, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, chez vous, dans vos maisons, partout où vous êtes. Pour la première fois, je suis ici à Pointe-Noire, Pointe-Blanche, pour ceux qui prient, commissaire en Pointe-Blanche, mais je suis ici à Brazzaville. Ma joie, c'est que nous voulons connaître la vérité parce que nous sommes ceux de la vérité, du côté de la vérité, les enfants de Dieu. Nous sommes là pour avoir beaucoup de précisions sur l'affaire de Élisée et Rachel Olangui, entre guillemets. Je ne sais pas si na kutanaki bomoni comment est-ce que kutanaki Rachel Élisée obolandaki biso yambaki pe émission, je ne sais pas ce qui allait qui akala derrière l'image à côté pe sabiso élément wana ezoleka oui et c'est juste ça élément oyo to yambaki Élisée na plateau na biso ya les Nazréens alobaki nyonso to akala ndango kaka na CCT otali au moins na makambo so to Élisée alobaki même pas chez moi chez nos confrères dont je salue nos confrères de Bachen Moussoussou Bayambaki Ndeko Élisée. Elle avait essayé un peu de parler. Selon elle, c'est la vérité. On ne sait pas parce que Bissika Bakena sur la Babaï Baïna Bassin, ni ba confrère Nanga, ni Kai, Zalaki. Bissika Oyo, Ndengabeti Solo, que maman Naye Sephora, Daki Nazemi, Nanda Kamamolagi, tout ça. Ninga, ni Bino, ba confrère Nanga Tozalaki. Alors, pour être vraiment dans la vérité, il faut écouter. Ma grand-mère m'avait dit, mon konjayo kaka, lito imorote, il faut yo kamato imi balé, peto analyser. Parce que ils ont une zone d'ombre belé par rapport, il y a dire, il y a Ndeko Élisée, zone d'ombre, les autres captions, il y a question et ba question mark. Alors, sur ces question mark, je m'étais décidé et que toyo kanaka na ba téléphone, na ba point noir, faut na kita. Na kiti, awa na bandina na mama leki. Mama leki on a awa ezanani. Eza mama leki parfois même sous yazuta ya ko l'internet té. Papa albi ayebiti na bozala nanga awate mama pe yebi parfois mais bazo comprendre té. Awa toye ko traiter ba dossier ya Ndeko Élisée Rachel aza mwana koko ya mama Olangi aza mwana maman Sephora, la servante de Dieu, dont je salue aussi. Azo, papa David, Aza papa Naï, papa David, Awelede, Aza na suspense. Alors, de l'autre côté, Dino P.A. na Brazzaville. Il est connu à Ouattara, la vérité, il est belé. Ça ne veut pas dire Naï, qui n'a sango ke abete la qui vérité. Que c'est nous cause à moi na bisoté. Maman na yo ezaka Sephora na mission wana yende maman na yo. Mutabete la ki masolo ana nyonso ye otozana ye. To bandeli suba shalom maman. Shalom yaya. Est-ce que muto na tangi kombo wa Élisée
Soumena Nelongi. Non, moi, un peu. On dit. C'est que. Maman, pardon, t'as là dans la caméra. Pas ben de la. Papa komo na ye Ndoko Ibanda Eleter. Maman Efabé, au sali bambula boni awa na Point Noir. Ah na sali oyo eza 11 ans. 11 ans. Je sous-entends au sali 11 ans c'est que tangu babota ke Élysée yo zaki na kin. Maman, yo lo obitango ndimi koleka l'émission la ngai faut zalaka makasi. Faut zade makasi. Faut passer à David ensemble. Ensemble to beto ensemble likambo asalaki to ensemble na likambo famille na bino. Ata ba benga ngo combat spirituel o bo memisi penda combat spirituel ezande combat spirituel. Na tuni tango bazalaki yo sali 11 ans, je sous-entends parce que c'est le Lisa lobi azana 17 ans. Dans ce cas à 17 ans tango yo yaki awa utikaki na cameraman sunganga to biso mibale contre famille à Élysée o Élysée linko yo kate kaza ya famille o azana combien ans 6 ans. Donc là yo ye a utikaki Élysée na 6 ans. C'est ça. Bon, Élysée azali na 27 ans. Nazo tuna nano na tunité âge Élysée na tuni utikaki na âge ni yo sali 11 ans. Mais comme 11 ans awa na tikaki na nani na 16 ans. Donc 16 plus 11 27. Voilà, pour tâtonner, tu as un mobile à tâtonner qui est sur tâtonner à pas. Il faut venir à la bande à Moi na ngai mwana grand. Je moi tâtonner qui peut. Tâtonner pourquoi? Moi mobile à tâtonner batuna qui est papa Élysée. À tâtonner qui? Il y a un autre qui est zama yele la roso loba. Pour se tâtonner à wa et maman zana okimya na Argentine on se permet aux autres qui n'ont mafuta moto et mata po il la mataka. On dit qu'il a 11 ans, na yeba na 16 ans. Élysée papa na kombo na ina. Papa Élysée kombo na ye papa Batumiana Félix. Meki na c'est meki na. Miaza tango yo yaki Miana Félix. Aboti bana boni. Aboti ndeko na yo. Aboti 5 ndeko. Ya Blaise. Kibala. Jérémie. Israël. Élysée. Kabe moko mwasi. Mwana kaka moko ya mwasi. Ibaki. Oto yibaki te. Mwana pendaka même atabo keiti na Kingasani soki botuni. Bakoloba bu bébé na ye. Ndenge azalaki wana na bu bébé. Aboti ya Blaise na hôpital nini? Ta kuna Kingasani ya suka na nani? Na Kingasani na suka kuna na nani na kota goudron kuna. Ezali na maternité moko kuna. Kala mingi ya ubanjo bosa. Aboti sikona ya Blaise mwa liboso hein. Soto na mwana suka Élysée. Maternité mibali. Mususu ezali na Kingasani oyo ya suka kuna na libandeli kuna. Mususu ezali na 5 croix. Na kati na Saint-Hilaire. Abotamaki na 40e mois 9 mois ndenge bandeko nyonso basala na bomoto ya abotamaki na 6 mois 7 mois pour makambo mwana azolekisa to bimisa on dirait abotamaki na 7 mois janvier 9 mois libum oui sala 9 mois hôpital na Kingasani voilà na mona zotala la réponse ou comment bazali debout tika awez à la polele maman zotala ka bonjire réponse nazo zelanga partir à aw parce que maman tika liyo moko o sukandeni Israël asake kuna voilà 9 mois Elisa Botami. Est-ce que au monaka penza ndeko na mwasi na libumwa zemi ya Élysée? Na monaka yaya na zemi. Yaya liboso
ya mibale ya misato bawana nde bango wana nga na memaki ntango wana naza jeune fille ntango yaye kozwa sikoyo na Israel nga mpe sikoyo nakomi na ndako na nga ya libala me nazeme Israel namoni nazemi mpe ya Elize mpe namoni kutu mokolo yaye abota mwana ya mwasi yeba moto azaka na mwana mwasi te 4 mibale mwana mwasi ezalaka fete unepa na bango ezalaka esengo moko ya makasi ya kosakana na ngoti puisque azalaka na mwana ya mwasi eza ndemo baza penda bana grande sœur nanga soki eza lukuta bokende tina kingasani place bango bafanda bomeka kotuna mapango wana eza tout près wana bakoyebisa yoke bayebisa bino ke mwana oyo azali mwana ya Leya. Carte de naissance na ye koki ozali pana na maboko na carte de naissance na ye non pita som tabota mi bapesaka eze pas maman na ye hein? Ok to wana seki to tango na okende Kinshasa ya on a peso déjà question liboso maman Léa bongisaka déjà carte de naissance ya Élysée ponga na zoya maman to fandi ka boye Élysée avant na kini yo tikaki na kini e bandi boni Élysée a sauté Kinshasa akoma awa otangisa ete na epiki bwana ole ete po azalaki mwana ya kolokota otangisa ete osala lote ndeko Élysée surtout ki akomi awa betela biso non soki yo ndenge oza mama lekine oyokaki sango ndeko na mwasi Leya mama Leya abenga toke na otinde yo mwana yaki apasi batinde kolia ya kotanga Élysée na koya awa ezalaki lolenge nini Élysée nga natikaki bango na Kisasa nga naza na Pointe Noire comme natekaka na Grand Marché e ba fruit natekaka malala bon na wana koleka parti natala moto azoganga nayebi te soki donc nga mpe nazotiaka te namonaka moto akangi ngai na nzoto mama leke oh natuli Rachel mais on s'est retrouvé wana Pointe Noire ndenge nini bobengi ngai te yozoya eza nini ote mama nakeki epai na yo te nakendeki te epai ya Blaise na point na nini na ola siko kuna ntango barefule yango wana na nzela oyo na se retrouve awa comme mpe aparti ya Kisasa nayebi ke mama leki atekaka na Grand Marché yango wana nayaki na Grand Marché sikoyo na Grand Marché na ye nakutani na mwana mwasi moko oyo nabi nazoluka mama leki na nga azokomprendre kaka yo te bon comme yo mpe otekaka kote mosusu yango wana ye mpe amoni susi esali amemaki nga na ndako na ye sikoyo nasali 3 jours na ndako na ye nga bite memanga kaka na Grand Marché mama na nga atekaka na Grand Marché mama leki na nga akomona ngai nakomona ye kaka yango namoni yo kila bomona omoni ye boye na ye na akumbala moko beta sikoyo lisolo ezali ndenge nini kozala na ye ntango bokomi na ndako bon kozala na ye na ndako aza mwana tofandi na ye bon mwana boboto mwana kimia mwana mobulu te mwana moko alingi via mibali teka ya Nzambe mwana moko beta solo mama fila Élysée ndenge ngai azali mobulu na nini te kobunda kamwa vi pe ya keba izali mibali ya tolo ba bien ma chobo ya mibali te Nzambe bon prière na memaki ye na Nzambe na losambo ndenge ni bon na memaki ye na losambo tango tofandi na ye ale ya Israel aye ta ya Israel ya kiliboso ya Israel aye mutami bale tango ya Israel aye ya Israel wana nazofanda siko na zati non mama tango ya komi est-ce que benga Kinshasa obenga Kinshasa benga Kinshasa ke ye azali awa or tango toke ko vérifier eza nango ndenge wana te azwaki ne diplôme te abaise biso kutu mera betaki zela na mema bino nde na église na nga place nga na sambelaka yango na memaki bango église no ando sambezani CFMC. Ok donc yo posa CFMC donc bitumba ozo bunda mutalibanda zate donc bino na bino bato ya CFMC donc zate ke pasteur moko neti azobundisa bino elibanda donc ezaka Rachel CFMC famille na mo ba CFMC même ndeko na mwasi pe mama Leya CFMC te yaya za na CFMC te aza na catholique tango meme na CFMC
Bobandi kokende na ye église. Est-ce que Abimisa déjà mon boulot? Est-ce que Rachel, Élisée ou bien qui c'est? Comment on a beaucoup ça? Rachel Kilolo. Ok. Abimisa déjà problème na kati église. Ndenge bozalaka. Abimisa de alikambu tote. Bon, Abimisa likambu te. Dans likambu liboso eza oyo lobela kai. Dans temps yo mo memaki na CFMC tant mo ke ali dusu o mbongo ezawa. Tokoki ko benda mbongo. Famille na biso pe bongi nango na oyoka na okana mwana oyo potaka mta utangola nzela utangola tu akoma na braza na ome ko calcula na yeba tayaki na nzela ni makolo to ndeni yebika famille na bino mais question na ngezaka ya oyeba tangu yo komi na ye na CFMC mwana batabunda te abimisa problème te mais tangu siko mama obandi ko betele masolo ba vérité vie na ye ke bolimbisa na oyeba te ko place na chamai parce que nazo toka makambo ezo bimawa poto koti sikonde na mama na dikambo voilà na kitsasko bilo nyonso ezala awa de caméras web so bien Elisa misana el kamte abundate kimia Rachel ndingo zolo bawana yo banjo memaye na CFMC da bando kende nde makambo ebandi likambo liboso eza yo moko mama leki na obengi websi Rachel mwende ozara yo za mwana famille ote papa na eza David Olangi. Betela biso nanu yo mto ebili sola papa David Olangi ndengi bayaka kotikela bino Rachel. To yeba. Yo nde mtolobaki yango. Tango bango mibale bafandi na ndako nanga ya Israël a demandé ngai boy. Puisque ye Rachel a ko sa na bar. Pardon? Bandela kota. Pardon bandela. Pardon mama nani. Bandela na vocal wana. Rachel ando sa wapi? Abana ko sa na bar. Sani. Bon ko servir moi na 17 ans asa na bar na point nombre ils a permis. Bon 17 ans te mais na pesi au âge ne. Donc tant azo sala na bar. Era zo ko moi mo malamu. Donc yé na asa na bar ma garder virginité na e. Oh. Azo sala na bar. Azo ko kota ndako 0h 1h. Bon, ezo ko tungisa ngai. Bon. Ya pe ezo tungisa ye ya Israël. Ba demande ngai bango mibale ke mama eroyo yazo kokota na ndaku eza moko ya mabe donc akokuta na mbiskade na nzila tomoni malamu tozwa ndaku na biso na mvuvu wana nga naza na lwanzili bon na boyi te na moni ke mwana pe akoya kokuta na mabe na nzila eza bien te na ndimi ngabi bo luka kasi ndaku baluki ndaku na mvuvu bazwi ndaku na mvuvu eza ndengwana tango baluki ndako na mvuvu bon bafandi na yaya tango bafandi na yaya bon tango tokosala kokutana na église le musoko pesa mbote bana bakoyamba te ya quoi bana bakoyamba te donc ye Israël na ndekona Élisée mbote ezati mais ya quoi na tunika mwa bandeko tofana bango na kuna na kini o bana bazo luka délivrance mais tant bafandi kuna Israël comme ezalaki na prière un jour aye pa na ngai abi mama limbisa ngai na acte tonoko sala bandaki nde nazaki na prière onako luka délivrance ngape naza na problème na binote bon Israël azongaki mais un moment donné na moni kaka tant Israël azongi bambote donc esengo na baleki po bana na ngai Israël aza mokolo na bango nyonso bafandi pe ale Israël tofandi na ye akoya ya kotala biso tokutana na église ti ba ileki pe bakokende kune pai na ye mais un moment donné to mona mokolo moko boye na uti kuna voisine na ngai na bimaki voisine na nga ayebisi ngai mama magi bayaki koluka yo na mwana mwasi mo bokomo Rachel banda l'air tozalaki nanu na bakoti na CFMC te na moni akomi salite azaka problème poza mwana no wana mutuna ye azali awa pe na kobenga ya ko abi mutuna
eza bouger ngabi na ndenge ni habité mama magi lateli en tout cas mama magi message ayaki nango epai na ngai alobi oyebisa mama wana magi soki aye asalela nga liste ya libala aya nango wana alobi bon wana Elize mutatikeli nga message bongo asalela ngai liste ya libala nga nakomi kobala aya nango na CFMC soki asali liste wana te nga na kosimbisa ye kaka na polisi kuna na CFMC na portail nga koyaka kuna nga na koya linga bala mobali ndemo akoya na mobali epai na ngai suka ye na mobali epai na ngai na tali degré nango ekoki te kuna kotinda message ya na papa na bango unga na kotinda mobali akende kuna kende balela ye kuna oyo komi babando kopanga ngai na ndenge ngabi te na keye église tango na keye église ezaki intercession ya pokwa na lukiye tango na lukiye na moni ye awuti na grande salle tango azoleka boye nayebi te soko okoma pe na biso nga nalingi te mutu ambisalanga yo parti na yo eza parti na yo parti ya bato église nga tana obima naza lokola boye ya mwana na mpate oyebi ngonga te oyebi ntango nga nalakisa yo tango awuti toilette aye na benge nga bi Rachel ngai ye okena koluka nga na ndako azokokima nga me azokima ndenge nini na salite na ye sikoyo mwana na biso moko aza kuna na église akongolaka mbongo ya mabongo abi mama pusani pe na nga abi mama aza ndeko na yo nga bi wi aza ndeko na nga atali nga abi mère nde nazomona yo pe ya solo aza ndeko bon tozwaki ye azoboya kobeta biso wana na neni wana na neni na neni awa kaka parti ya ba 11e mois ba fin tozokende potokota 22 te potokota nani décembre yango wana poto ya 2022 sikoyo tozwi kozwa tozwi ye bayaya bato bamemaki bamemi kuna ye afandi 5 jours na bango akimi lisusu bango ayi akomi kolala na libanda tokanga ye kaka na pasi tokanga ye akolinga te azokende kolala na libanda kaka partout yoka azalaki awa afalalaki pa camarade wana lalaki awa me ndenge nini mwana azosala boye mokolo mosusu alinga kase kutubana prise ya bato totali ya Israel abi mama totika po tokokomema ngambo totika ye me nzambe na biso akosala totika ye totiki ye tango totiki ye mokolo mobo nga na kene église tango na kene église nalinga kutu na kene te retard eleki me molimo santo merci asunga kinga na kei na église tango na kei na église na komi kuna na kene ki retard etikali quand même ata si 20 minutes boy na mona baye ko simba nga na nani na yaya moko boy yaka mama na ye nga mbozela na sisa prière ko te yaka na ye o tala ye na ye ko mona Elize azaya kokweya o akwei ngabe akwei ndenge no fandaki na chaise akwei na bandisi ko prier papa na prier na silisi tangu na silisi sikoyo na bengi ya Israel Elize azali akwei me balobi photo memaye na ndako ayaki église akwei me photo memaye na ndako yaka ya Israel lobi mama ngai naza musika na koyaka te memaye ka kuna bon na luki taxi basimbiye bakotisi na mutuka bon nakoyi ko benga voisine nanga ya ndongo za wana ya ndongo bon ye quand même atana suka koyi ko luba na ye na ndako tango na ye na ndako bon mukolo ba pesa ka biso ye na mama Sephora na zongi kama moke sima po ye aza encadrer bana ya jeunesse apesa ka biso ye alobi ke ye akoyi koyaka na église te puisque aza maladi malambo fanda na ye na ndako azwa soin na maboko na ye bazalaki na ba nani bato balandi ye na sima mama Rite aza papa pardon maman ozo reconnaître te que obetela Elize
que mwana pasteur Paul David là et que yo mto betela ka il solo to reconnaître yango te. Bon makambo oyo ozotuna ngai wana mituna wana yaya na yebi yango te ekobanda ndenge Lisez à moi mketa na 27 akoma koki kokosela yo mama leki na elikambo ngana ke nokobetela ye masolo ke papa Paul David azali papa na yo na ndenge ni wana azali nani nani na biso aza papa pasteur na biso eza ndenge wana alzu yango wapi makam nako na olingo tese soke mutu ya Élysée bouger mutu na ye bouger et bouger selon bine bouger lendenge nini asimbi kisi parce que mutu bouger ka pamba te bolobi ke boyo constatant kaka après autaka Angola zaka propre za bien mais koloba na ye tango bana koloba tango mama Sephora alobaki ke bozwa ye bo memaye hein puisque aloba na koloba ye moko na munoko na ye mama Sephora tikala ko ya ananda kute akotika ko ya nanda kute apate église kuna azoloba na munoko na ye ke mama Sephora mama na ngai mama Sephora alobinga na za mama na yo te tala mama na yo ya leki ye yo abotama na mama na yo kende pa bandeko na yo abandango banda awa hein abandango banda awa hein abandango banda awa so mama Sephora yo ni mama nanga mama Sephora boya bitenga na za mama na yo te mama na yo ya leki ye yo tala ya solo pe na zo mona ba très boza na ye ndenge moko hein mama Sephora atikala ko ya ate selon ba dire ya ndeko Élysée Rachel alobi ke mama Sephora banda ya awa ya zo tuna amende nini mama mokambi na biso encadrer na biso zo ya ka awa yango wana mokolo yango pe tangu Élysée ba chaki ye na nezaki ni ya dimanche ba bengaki pe garçon oyo ya zo lobande soit disant mobali na ye babengaki ye baye na ye aye frère wana témoigner lobi ngai ata mokolo moko pe nanu na betela ta ye lisolo te pe na ye pete ndeni ya zolo bakenga na za mobali na ye hein oh na lotaki yo na ndoto yo za mobali na ngai yalbi jamais na kabwani na yo na le sang de Jésus asali prière albi te na lingo mona kangali suti libala oyo ya bando sengezaki pona mobali ni pona mobali wana ka pona mobali wana oyo ya frère wana ya koka frère bazé belé ya kikwela ka frère wana mama Élysée frère wana yebi mwana na ngai te wana makambo na zolo bande vérité hein ayebi mwana na ngai te ndaka bandi koloba awa ki aza mwana mama Sephora na lobi tangu ya bandi koloba akenga na mwana mama Sephora na solution nini obino bozwa ki po bo arrêter likambo wana bomona ki ka ate to tika pse za biloba loba ezali boma soit ya na ba je ou comment bon tango azoloba loba ndenge wana ta bapesa ki biso mbongo to memaki na hôpital ya binombo hein bon bapesa ki biso mbongo po na JCC dans na partie église soki mutabeli kamwa makoki ezaki te ngai mama esengi ngai pe bokosunga ngai basungaki ngai na kamwa 35 000 basungaki te tant que mwana ya pasteur David mokambi na biso bakosunga yena to nga makambo ya Élysée oyo ya tina zo mona ngo do on dirait ndoto do na yebi te soki na koyi koloba nini on dirait ndoto do ezo pesa ngai somo donc nazo comprendre te ya quoi ni nango yeli ngai donc nazo yonde mto memi bere ngai na koyi ko mema bere te kayo mto mema ke na église yonde mto memi si pasteur Paul David likambo yonde mto mema ke na CFMC yonde mto yazo témoigner yonde mto ko memo ko na CFMC azo betante place abeta ezake yonde lobela ke vérité ke papa na Paul David na tikala ko lobela ya ta mukolo moko bongo te ke papa na yo aza papa Paul David mais est-ce que besoin non yete tombo benga ebo ba mama mozo ba ke mama Sephora mama na yo ozu yango wapi na to fandisa ye makambo oyo zoloba oyo papa Paul David papa na yo mama Sephora mama na yo yo ozu yango wapi ona lota ki yango na ndoto bon yaya nde mutazongisela ki réponse ye ya Israël bi soko loti ndenge wana na ndoto ça veut dire nzambe alobeli yo ke wana eza père spirituel mère spirituelle eza tende mama biologique ou papa biologique ya kobota yo na makambo nyonso to Elisa bimisi eza nango makambo azwaki na ndoto eza ndenge wana mama pe manano ndeko Israël yaka aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien
akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe alo nazamie